émission na bino misala ya fachi tozali awa pona kolakisa bino partout président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo. Baimboka ko bazali bande ya mboka bazo bakifacha osala eloko te osala eloko te message ni okoko yebisa bandeko wana bazaya ko bungi bazonga batu facha mutu le président congolais autozi ya mboka na biso ko leka facha zate mutu ko na facha zate to boy ko ba opposer belé ba la biso distraction élection zate toza besoin président fachi asisa misala na ye mboka za kitoko bana to boti le binzeleza malamu abeni o nyangala ezalaki mabe koleka ba veni nyonso ba mabulu ata ba mituka ezalaki kokota na balabala oyo te bato bazalaki na ba mituka bazalaki kokota difficilement awa lokola président na biso Fachi Beton oyo likanisi oyo tozali koapuye yango makasi koleka parce que tomoni ete azosala mosala topesi ye chance ke akontinue kaka kosala mosala oyo parce que ezalaki commune moko ekomaki bato mingi batekateka bamapango pourvu que nzela ezalaki lisusu te même asoso oyo ezalaki Birmanie mabe koleka lelo tozali kosepela parce que tozomona ke bamituka bamoto ezoleka na bato tozali kutunda ye tozali kopesa nzambe merci mpona ye makasi président azosala misala partout même na République démocratique du Congo azosala misala makasi oyo ezali bato oyo bazali koloba bongo c'est-à-dire que bazali bato oyo bazali kovoyager te bato oyo bazotambola bazomona te président azosala mosala awo na ngiringiri awo aveni Makanza aveni Nyangara aveni Movenda aveni ngiringiri partout azosala mosala nzambe penda pambola président ndenga te biso makadam en tout cas nzambe penda pambola ye amona ye balabala kututala ezwi na beauté kasi mosala pena tosepeli na baterase batieli biso tosepeli penza avanda na ye awumela nzambe penza pambola epa mapango ezwi valeur tala betage ekomi kotongama likolo ya makada masali nzambe apambola balabala banini botusa aza kosala ça fait plaisir. Il y a plusieurs au balé qui basali en côté. Mais kotala ke ye mwana mboka nde au moins toza komona boy. Be fora za kosala pona mboka tozala mwa kimia a continuer kosala ngo abanga pe lokotie. Voilà. Abanga loko tasala biso pe tozana simana ye. Ata to mona na katie pe tozana simana ye. Tozali na simana ye. Bakobundisa bakoluka peut-être basala soki nini eloko moko pe ko réussir ezati. Si bon surtout biso na ngingi a vraiment to bénéficier makasi pour banzela. OK. Za ngingi bumbu vraiment to bénéficier makasi pour na banzela et okana ko na président de la République. Merci ebele a continuer ko sala misala na ya mboka alembate. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air besoin de ce partout dans le monde. Moté na bino nyonso balandia FM télévision car ndenge na te kwa no sebino ne botu ko na annonce donc émission na bino ya misala ya Fachi yango ebandi. Alors lelo toza awa na commune ya Ngiringiri précisément na quartier Elengesa avenue Nyangara. Donc bandeko bana kin bana kimbangu bana ya Ngiringiri boyebi avenue Nyangara. Donc arrière plan na sima eza Elengesa parce que bomona wana eza Elengesa soki na tali liboso na eza Khartoum. Alors lelo car on a tout quoi bino lelo to bandi premier numéro ya émission na biso misala ya Fachi. Merci na babone nyonso obozo komelanga obomona ga annonce bo bengi ngai en tout cas bo encourager ngai bo féliciter en tout cas nzambe apambola bino. Merci na pasteur Jai Kafwa depuis Australie na bana nyonso na katanda mo mana mama tout cas nzambe apambola no. Merci beaucoup pour na ba soutien pour na chaîne FM télévision. Merci na trois fois ingénieur na réalisation Joris Mazina, merci na Préfina en tout cas Moussa ki to car ndenge to annoncer bino lelo to bandi première émission na biso ya misala ya Fachi. Misala ya Fachi c'est émission oyo et au banda relaxa bino partout président de la République à sala musala na ville ya Kinshasa, pourquoi pas to kitati na ba province donc RDC Mobimba. Alors lelo to cible ki to bana na commune Ngiringiri quand on a tout annoncé d'autres baina comme Ngiringiri to relaxa bino a to za na Elengesa direction Oyelandi ezali direction ya Khartoum.
direction Olandi Kuna, ils allaient direction ya Chaba, pardon, Khartoum après Gambela après, direction Chaba, Toké, Birmanie, Asosa, Sayo, T24. Donc nous, bandi boy, to l'aksabino T na 24 n'est monsieur Samalo. Awa, c'est déjà ma cadam na sibno mo bomoni, donc ngiringi babi ngiringi za ko beba. Donc ngiringi basali banzela presque ba venir nyoso minene. La direction soit minée en tout cas basali banzela. Alors merci beaucoup Profina car on est notre le TV za radoté, tous les habitants ya commune Ngiringi. Toi baba impression na bango par rapport à Nzela oyo basali bango venir nyanga. Alors bana Ngiringi na sir partout dans le monde, bana Ngiringi bozana Australie, bana Ngiringi bozana na Allemagne, na Belgique, na Afrique du Sud, bobenga nga bifala en tout cas bandalo na Ngiringi. Donc ah on a zana venir nyanga. Profina yaka TV za radoté yaka comme ça tous ba habitants ya commune ya Ngiringi to mike mpeko so la bon donc avenir o nazo tambola oyo eza avenir Nyangara. Donc na simalanga eza elenge ça ne nazo kende bona okende vers Khartoum. Na sibino bozomona avenir yango eza ki boité avenir eza ki impraticable mais tozwa ba habitant ya commune ya Ngiringi comme ça to mike mpe ko solana bango to ba nini pour finir ça en tout cas quand on est dans le TV radio tout ça awa donc oza venir Ngiringi donc photo ça ba imboka chef bonjour bonita calme s'il vous plaît quoi quand ta musique mikia to me kempe so donc to kutena habitant mo ya avenue oyo ya Nyangara to me kempe ko sola ne kana sala tata kombona Eli papa Eli na habité au vandi na avenue to na quartier na vana na avenue na vana na quartier. OK. C'est bien, il faut que nous disions que l'avenir est Nyangara. Et ça qui n'est ni pour le lot et comme boy. C'est normal, il y a vraiment. C'est normal, calme, mais c'est non posé. Après, avec le temps, bah comme ça on pense. C'est qu'on nous allons comment on dingue basali bino nzela quand même Nyangara to ndimete que quoi mais quand même le long de comme boy. Et c'est on nous allons. Et ça on bien parce que et puis ça peut venir valeur par rapport à milieu bani ne foula biso beto comme calme pour éliminer biso moyen de transport pour maman li bosanda ko aussi moment transport déplacé il a biso ma race président de la République azotala soki ko ko ba un mot pas président pour na likansino o ya Julie Bino asela bino nzela o. Merci là la président Mora CPL Ming comme le baba. Merci tata na CPL très gentil. En tout cas merci beaucoup bandeko toujours continuer tout ça à on a venu Nyangara toujours ba habitant ya Nyangara to mikempe ko solana bango to mi oye ba sentiment ni bazana ngo ndenge basali bango nzela Maman bonjour. Bonjour papa. Maman comment Mameme. Mameme au vandi na avenue to soit na quartier. Na vandi na quartier. OK mameme yebisa biso nonu avenue Nyangara oyo ezaki ndenge ezalaki Prince T, c'est CPND bâti Prince. OK. Et c'est on nous allons comment on président de la République, na gouvernement nae bakanisi que non avenir Nyangara ba ça on prend. N'habite Prince on bandi wapi pe ekosuka ti wapi. Prince bandi lenge sati 24 petit sayo. Donc ke boti 24 ça. OK. Maman bandi ko bazolando partout dans le monde message ni ko pesa na président de la République ndenge azu de cansorcer la nonzela. To sepeli kande asale biso Prince ndazo bongisa nzambe abatelake abakisa musane za malamu. OK, merci maman. Merci. Bonjour papa. Maman s'il vous plaît, kombo nani? Kombo ngai Mama Lili. Mama Lili. Mama Lili oza habitante ya commune to ya quartier. Oui ouais, naza habitante ya côté. Impression par rapport à président de la République ndazo du cancer c'est la nonzela. Ah, eza vraiment sengo makasi. Po Nyangara to sala na balabala te. Prince ezalaki te. Vraiment. Comment na Prince en tout cas nandimaki te un jour pe to komona. OK. Po to umeli na Nyangara, to umeli mingi meloko ezalaki te. Komona ngo vraiment en tout cas eza sengo mingi. Eza sengo mingi. Donc nakozwa moto na porta lupangu na ke tie esika na okende. Nakozwa pe transport kaka na porta lupangu tie esika na okende. Olena matakati kuna, olena kitakati kuna do avantage nde yango. Maman,
nini kokobisa na bandeko baza na diaspora na poto partout bao bakeno malgré tout mboka ezanga makambo te moi koto mosusu moi makambo ezali mais na bandeko bao bakefacha osala eloko te azosala eloko te nini yo kokobisa bandeko na baza ignorant bon bandeko na biso baza na poto batalaka ndenge bon azosala mpo namoni asali ti soki birmanie azosala basayo basalaki mpe lengesa transport okomi banda mati mpe mponga bipen kaka na elengesa oke mpe boti selembau kuna bumbu kaka na elenge do ezaka bien avantage nde yango wana donc bato ya poto bomonake mosala na congo ezosalama baprince ezosalama makambo nyonso ezokende bien ezala yango bien tozotami te un mois epai ya mokonzi ya mboka oyo azolikanisa osala no nzela message nini okopesa ye azolanda napesi papa merci mingi na makanisi oyo azwaki mpona kosalela biso banzela en tout cas merci mingi nzambe azala na ye nzambe abomba ye nzambe abakisele mikolo awumela na mosala merci nanga na lobanga merci maman en tout cas pour finir tozocontinue na bainterview na biso mama bonjour. S'il vous plaît, comme à Libanda, maman, osa habitante avenue. Oui. Ah. Comment on est président de la République de Kansas, c'est là au avenue Nyanga. C'est on nous a. Et c'est on les alliés parce que tout le monde va c'est les prince et ça ils sont bien parce que enfant on a besoin de valeur. Est-ce que c'est là où ils habitent dans le solo avenue au Nyanga ils arrêtent dans la macadam de ba bongisi karato ils arrêtent dans Nzela. Tezaki na makadam tezaki ka basé normal ka ba venir sur ça ba bongi sonde ba sali makadam ce que tout le monde a tourné lengue so débité e bandi wapi pe e soki wapi e bandi ne lengue sa awa ti e bimi 24 oh donc déjà lengue sa ti 24 partout aussi mais à partir ya Birmanie tu kuna na silité ça ils ont continué oui maman mkonza mboka otala message nini soit eloko ni okokobana na président de la République na likansi o Jules Minola Sel Nunzela. Bon, merci beaucoup. Nandenge asale biso banzela. Nzamba pambola qualité a beaucoup plus. OK, merci beaucoup. OK, papa. C'est très gentil. Président continue chef, tout le monde peut nando on a biso aza awa tobité. Bonjour chef. Bonjour papa. S'il vous plaît pour tout le monde nous a des passages mais quand même aux amont na Congo photos au tellement le bamo. On habite aux habitants ya Ngiringi. Bon, ça fait 3 ans Nazar. Ça fait 3 ans. Oui oui. OK. Tobité papa comment on comment on a ma billetine. Papa il s'est sono avenue Nyangara. Tant qu'on 3 ans. Ezaki non ndengeni. Bon, ezaki mabe hein. OK. Ezaki mabe parce que tobando le kaboyete. Après 3 ans, tomoni président après c'est botoke loba gouvernement. Voilà. Oui, babandi misala mais ezaki na moi passé. Même courant tozai nango na problème trop. Mais à partir de tant de côté, après 3 ans, tout le monde est courant et comme Kokota. Après, Maïpe, ça va. Après, Zela Basali. Mais loko ngai naza ko regretter ma casse. Les alliés sensibilisation pour la population. Parce que ngara mingi na vandi na ngaliema. Na kolela ngaliema. Mobilisation population des athées. Parce qu'il faut qu'on travaille dans la population. Pour sa population qui est terrassée pour la fouloté. Il faut elokwana et quota. C'est pourquoi pour nous profiter de notre projet qu'on a dans Sali. Pour nous soutenir le gouverneur, soutenir tous les gouverneurs. Mais papa, ils appellent bien tout profiter pour l'émission où ils ont mis ça là à Fachi. Alors on a 4 misala Fachi, tout le monde a Fachi ça là banzela mais quand ningi ou soloba. Biso population tous en a conscience que terrasse ça pour belle. Alors mais quand on peut ça moi idée na on suba continue ba Hollanda yo un petit projet na wana ils en après na suko peut ça pe na numéro de téléphone. OK. Projet nanga ezali dynamique patriotique. Conscience ya peuple. Parce que tant que basali biso banzela, même biso habitants, donc on a conscience accompagner na ba chef de quartier. Pour na ko banda ko balayer d'abord, il faut conscience na biso wana ekota. Volonté wana. Et ko balayer ko longola pe matiti wana, ko longola pe folo wana. Ce qui to bandi ko sala, même ba terrasse ko za propre. Merci papa. Un mot pas ya président de la République, na gouvernement ndé ba joki kanisa ko sala nzela oyo. To ebité bandi wa pe ezosuka. OK, conseil nangayo bien message moko et pas chef de l'État. Président zalaka mabete. Zaka bato aza pembeni na ye. Mais biso pe to mérité ko zala pembeni na ye. Même ata na mosika.
mais aluka pe biso oyo toza na souci pe ya Congo. Projet idée na ngeza boy. Tango zo sala misala suivi il faut ezala. Tala même batera se basali eza batera se ya maye kendete. Eza lokola ya maye vanda. La suivi ezala basper il faut bazala. Koyeba ke no cité oyo ekeboy. Il faut basala batera se ekeboy. Cité eza batera se matiboy. Il faut basala batera se e matiboy. Mais ce qui suivi ezate. Basali ka kanzela ndenge tomoni après 10 ans 5 ans ezate ke kobukana. Mais salité wana zéro parce que Kinshasa eza ya zéro. Zéro wana tango okota na makadam beauté nango ekozala te. Parce que ezo sala ba inondation eza manque ya mai ezo kendete. Manque ya batera seza ko travailler pour na yango te. Pourquoi pas ko sala ba société wana privée chaque commune na projet nangezali chaque commune ko sensibiliser ba frères nyonso na ba sœurs tozo travailler pour na ba commune na biso. Pour na ko soutenir ce chef de l'état. Donc c'est ça et l'on a parce que suivi ça papa. En tout cas merci beaucoup papa to 40 ans moula été na bi que tu numéro to le koto ça ta mo interview na privé ça la bien après ça résident dans le numéro ça la bien. Merci beaucoup Profina toujours continuer toujours continuer tout ça à na venir maman bonjour. Bonjour. Maman tout monde maman tanga mbula mais vous habitez ça venir. Oui naza na vanda na Nyanga. Maman ibisa sono avenue ezaki ndenge nini pe commune nini. Aveni ezalaki mabulu ezalaki mai ebanda kovanda kasi bana basala biso prince mai ezovanda parce que nelenge sakuna terrasse munene mai kenda su mai kenda te mai lekate carnivore kalawana mai lekate suko mai wana nyoso ezo uta bolikolo ezo evanda kala terrasse na basalite na kuna na elenge sanzele ezate falende ba sala nini ba fongolesa biso terrasse munene eza nelenge sa po mai banda koleka ekende ta tikalam parce que mai lekate basalite nyoso evandela biso so mbule beti mai komo zonga biso mapango mai ezonga biso mapango na ba salite ezonga na mapango yango to sengi na mokonza mboka pa fachi atalela biso na likamba ba terrasse basali musala malamu kasi ba terrasse nde eza bien te mai so mbule beti ba salite zo vanda mai ezo lekate nde batsala biso ta service moko lekaka ye basali ba kire ba terrasse po nini mai koma ko leka bien. Merci maman. C'est une posa au loba yango. Mais par rapport à route so basali bino. Nzela penza nze basali biso bien penza. Toza so le transport komika oza ba partir ndako ozi moto. So ke banda lo kende wapi okende mbala moko. Kasi toza posa kande ba terrasse nde ba bongsela biso. Merci maman. C'est gentil. Pambola yo ane oyo esila te ozwa biloko nzambe apesa yo soki ondimi loba amen nazondima mutu moko awa tokokutana nao na aéroport ata États-Unis soki ondimi loba ngai oyo namone ayo salama boye salama bapesaki mobeko na mboka Ejipito ete basi ya bayuda babota bana basi oya kobota mobali sala boy baboma ye ekwelaki mama ya Moïse abotaki mwana abombi na bandeko awa toza na direction ya Gambela bomona boy o direction Gambela donc direction Gambela ah to traverser Gambela alors tozokende sko vers Chaba. Donc, bana Poto, bana Braza, bana monde entier, partout dans le monde, besoin de sur FM télévision. Car on est tout ça binoké, tout relaxa partout présent dans sa missa donc to bandi. Donc, autres en a venu Nyangara, na commune Ngiringir, précisément venu Nyangara, quartier Elengesa. Donc, à ce que to outil na direction Gambela, pour mon qui direction ya Elengesa, to Khartoum, à ce que to comme na direction ya Gambela. Pardon, au direction Chaba.
Donc oyo tokomi sikoyo na diorsa Chaba bimona si bozomona oyo keti Prince Kasavubu Chaba ti Prince Kasavubu awa toujours traverser tout droit pour que tokende donc so ke boke bumbu ti avenue ngiringi na bumbu alors awa sikoyo toujours mata donc awa na place touti na diorsa Chaba sikoyo tokende sikoyo vers Asosa donc nzela oyo ezali eketi 24 mai bato sano misala on a utilité bato misala oh tata boni aya ah papa il faut une interview en tout cas nous bozomona musana les autres sala donc ah to comme vers Asosa vers Asosa donc malgré tout moi matanga mvu les amis quand même tout ça musara ndenge to fcd ah to comme na Asosa donc nyanga sera Asosa et tant na bozomona za une église ya pasteur Coutinho Fernando donc oyo eza Asosa soki oke boye oke bayaka soko ozongi boye ozongi ti avenue Ngiringi awa toza na Asosa. Merci beaucoup balandi ya FM télévision quand on tobisaki bino. Alors maintenant awa toza na direction ya Asosa donc na simanga bozomona wana eza église ya pasteur Coutinho donc simanga eza Asosa touti na Elengesa toleki direction ya Khartoum toleki direction Gambela toleki direction ya Chaba maintenant ce que tokomi na direction ya Asosa. En tout cas banakin partout dans le monde parce que nous sommes président de la misala donc Fachi Beton vraiment de la misala donc Ngiringi est comme désenclavé moko ya rozwata idété donc va venir presque nyonso et côté Makadam donc le autre va venir Nyangara mais to la Sabino a venir Movenda a venir Makanza na ba direction oyo basali ba Makadam pour que bomo na ndenge musala ezo sama en tout cas bandeko toza awa na direction ya Sosa tozwa mo bandeko ka ndenge za to meke pe ko soana bango car nous avons habitat ya commune ya Ngiringiri donc Ngiringiri vraiment comme désenclavé moko ya Rozwata idée final to ka to traverser donc oyo nazo traverser avenue Asosa donc to on avenue Asosa sur Gambela sur Asosa donc tozana avenue Nyangara sur Asosa donc awa na traverser Asosa donc ozomona donc outil de prix Elengesa maintenant awa so de commune à Asosa donc en tout cas c'est maman bonjour maman boaba vandi koto ah vandi koto te ah maman bobino tout le monde maman zotonga do sera maman bonjour bonjour s'il vous plaît écoutez sur musala biso za FM télévision émission misala ya Fachi alors tu habité oza avenue Nyangara tu habité maman exception ezaki ndenge na avenue oyo pe na ndenge komi est-ce que ezaki na makadam tu ezaki na makadam non ezaki na makadam te ezaki na makadam te mais na grâce na yende to zo makadam mais ezaki na makadam te ma maison ça depuis combien de temps 9 ans ouais ah maman exception depuis kota la maison oyo avenue oyo ezaki ndenge ezaki donc avenue normal na ba fight nango mais grâce ya président Fachi ndete ozima makadam alors et c'est ngoni za nango komona ndenge président Jules Kanisi na gouvernement na ye basela bino route na avenue Nyanga et c'est tout les choses tous en fier mon camin tout monde sensible que ce prince Koti na beauté maison et que je peux ma valeur donc fier le chango na tout ça non moto nyosa na fait pour Isaac mai donc à travers ya prince de place au mai longo maman toujours taming tout ça musala président Zotala on a gouverneur de la ville mais ça ni maman ko pesa na président et là on ni ko loba na président de la République to sengi ka merci donc merci ka donc là to sengi ka merci si merci maman c'est très gentil alors merci beaucoup Profina toujours continuer maître bonjour maître ah maître toi bolimbi c'est tout en plein travail limbi ça sur na maître comment on est vous venez là maître c'est très gentil maître il s'est sonné au travail en avenue oui on travaille là avenue Nyangara ezaki ndenge Nyangara ezaki salité mbula so ebe toko lekate Fachi ye donc nzela normal mboka kitoko à l'aise c'est ngoni zo komona ndenge président Jules Kanisi na gouvernement ne basela nous avenue Nyangara et c'est ngona on a souhaité président bonne chance on a venu à génération lobi baroya pour ça normal ba mboka ko bazali bande ya mboka bazoba ki Fachi osala eloko te message ni okoko yebisa bande ko wana bazaya ko bungi bazonga batu Fachi ya mutu de celle président congolais autour mboka na biso ko leka Fachi azate mutu ko na Fachi azate to boy ko ba opposer belé ba la biso distraction élection ezate
toza besoin président Faci atisa misala na ye mboka eza kitoko bana toboti lobi nzela eza malamu naza likanisa kitoko mpona président Faci nasengelaka losambo mingi mpo nzambe aprotégeaka ye. Donc occasion peut profiter président Zolanda yo ni message ni kopesa na président de la République et c'est mon niveau ba mpona Zolanda esengo naza nango président de la République nde ozobongisa biso mboka kitoko biso mpe tozwa misala to bachômeur to bachômeur misala ezata totepatepa boye bazobengana biso na veni donc yo faut sunga biso kaka so sungi peuple noté donc toza mosusu tolela te pas président. Merci beaucoup maître. Le maître za tolier. Ah tolier maître tolier. Ah maître tolier. Maître profiter kamba mongo pe makambo ya la rara bo. Bande musu bazolanda o baza musu na ba mituka na bango ba bate ba okino pas tolier nini. Maître belela na Niangara so sabimani 097 15 39 241. OK. Ndeko nyos ozana pour ça ba selo musala kitoko ya mutuka. Na selo musala kitoko o sepela. Merci maître. Merci beaucoup Profina. En tout cas, toujours continuer interview na biso. Tozara awa na avenue Niangara précisément na Sosa dans des tomataboy. Toujours matasiko tokende la direction ya Birmanie. Donc toke sous direction Birmanie na habité bandeko. Awa bazo sa no misala donc c'est-à-dire misala bandisiko na avenue ya Sosa Profina. Joa donc misala bandi avenue ya Sosa. Ils ont continué dans la direction il y a 24. Donc, ils ont un chantier. Mais en tout cas, Moussala et Salama qui toquent vraiment dans la ligne. Donc, merci beaucoup pour finir. Tu continues dans la Tamboula. Donc, ils ont découvert il y a Avenue Niangara. Donc, ils ont découvert il y a Avenue Niangara. Merci beaucoup. Alors, Totiki Bino, Bolanda, Avenue Oti, pour Atoana à Sosa. Alors, Avenue Ozokende Birmanie. Alors tout ce qui bino tout l'andana na venu ngezeli comme ça bongo tozonga après merci. Merci toujours continuer car na ba interview na biso alors awa toza entre Asosa na Birmanie na katikati donc toujours continuer car bomo na musani zo salema. Donc, ils ont un chantier, mais depuis Elenge, ça tient à Sosa, c'est déjà Sili, mais ils ont un chantier. Alors, tu fais ça radio, tu es bandeko, toujours à table habitant à Ngiringir. Papa, bonjour. Bonjour. Papa, s'il vous plaît, comment on a dit? Comment on a dit? Il est, papa, il est. Papa, il est. Papa, il est. Vous êtes habitant à Ngiringir? Nathalie, habitant à Ngiringir. Ah, ok. Papa, il est. Il y a son nom. Avenue Niangara. Isaki Ningini. Avenue au Niangara ezalaki mabe koleka ba avenue nyonso. Ba mabulu ata ba mituka ezalaki kokota na balabala oyo te bato bazalaki na ba mituka bazalaki kokota difficilement. Vraiment. Alors lelo quand même likanisi président de la République azwi asala nzela na gouvernement na esali nini. Awa lokola président na biso Fati Beton oyo likanisi oyo tozali koapuye yango makasi koleka parce que tout le monde était à dos sala mutala tu peux essayer chance que a continuer ka ko sala mutala oyo. Merci papa, un mot pas ya président de la République azolanda. Tozali ko pesa merci mingi pa président de la République lokola azali ko sala mutala oyo parce que ezalaki commune moko ekomaki batu mingi bateka ba mapango pour dire que zela ezalaki lisusu te même à Soso ezalaki Birmanie mabe koleka lelo tozali kosepela parce que tozomona ke bamituka bamoto ezoleka na bato tozali kutunda ye tozali kopesa nzambe merci mpona ye makasi. Merci papa. Papa pour na bateau bazali banda bazo ndimate que président de la République a sala misala na commune ya Ngiringir. Non seulement Ngiringir mais ba commune nyonso mais tellement toi na Ngiringir. Papa nini ko ba ko ebisa ba bandeko bazo lando partout que président zo sala misala Ngiringir to azo sala te. Te président zo sala misala partout même na République démocratique du Congo. Azo sala misala makasi. Oyo ezali bato oyo bazali koloba bongo. C'est-à-dire que bazali bato bazali ko voyager te. Bato bazo tambola, bazo mona te président zo sala musala. Awo na Ngiringiri avenue Makanza, avenue Niangara, avenue Movenda, avenue Ngiringiri, partout azo sala musala.
tozali kopesa ye chance ke akontinue kosala kaka mosala ye partout ke bato basepela parce que tozali kotela sikoyo kaka baminda na balumière baminda po te tosepela sikoyo makasi makasi mais tozosepela na ye makasi na mosala oyo azosalela biso. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. En tout cas merci Profina, toujours continuer. Maman bonjour. Maman s'il vous plaît Profina yaka tozwa mama ta mo interview muke. Maman comment on Kombo nanga Mama Jackie. Mama Jackie. Vous habitante ya avenue autour ya quartier. Na vandaka na Nyangara. Ah Mama Jackie beta lisona. Avenue zaki ndenge nini? Avant basala makadam. Avant basala makadam avenue pende za mabe. Ezali pena mabe penza nde toza boye. Toza nesonga osarana te. Nzambe penda pambola président ndenga te biso makadam. En tout cas, nzambe penda pambola ye, amona ye, balabala kututala. Ezwi na beauté. Maman, yebisa biso nanu ebandi wapi pe ekosuka wapi? Avenue o Avenue o musale bandi ndenga na yebelango bandi nelengesa. Po to tselengesa. Bandi nelengesa ke suka ti na petit 24. OK. Et suka ti na petit 24. Po ba osala pe misala na petit 24 kuna. Merci maman, président Azolanda, on a gouverneur. Message ni koko pesa bango. Message nazo pesa bango boye. Musala ezo basala bango musala bien. Siko biso nde tozali pénaliser. Bandaka basala biso ba terrasser na 2025. Tant ba bandi misala tozalanga na mai te po ba tio. Ekatana. OK. Tozalanga na mai te, to futaka pe facture te po mai ebimanga na ba mapangu te. Ko banda Birma asosati bakotunga na mai ezate. Tozo salela ka libulu moko kuna tue tobokaki biso tozo zwela mai kuna so bokona bomona libulu yango ezana mai ezate kasi musala pena to sepeli na baterase bateli biso to sepeli penza avanda na ye facha umela umela suka tela biso suko courant. Très bien. Toza suko pena na posa loko azobongisa banzela tala pe courant. OK, malé musale bandaka moko. Nzambe penza pambola pe mapango ezwi valeur. En tout cas, merci. Tala betage comme kotonga malikola makada masali. Nzamba pambola. Merci maman Jackie. En tout cas, Profina toujours continuer car na émission na biso. Très bien maman, très bien maman. Na émission na biso misala ya Fachi. Misala Fachi c'est émission oyo to bandrola sabino partout président de la République azo sala misala. Donc ils en nous chantier na sibino ozomona makadamo baba zo tongango à béton. Donc ils appellent na béton donc neka Fachi za Fachi béton. Makadam pesa à béton. Donc merci na Profina na ma caméra Moussa Kitoko Balobi. Oh eza premier numéro ya émission misala ya Fachi. Donc misala Fachi Balobi to kiti équipe eza munene donc toza na Jaurès Mazina 3 fois ingénieur Profina na ma caméra donc en tout cas na assistante na biso Fideline Lungenda donc babi Moussa yo sala Kitoko wa moyen te donc en tout cas bandeko TV za radio papa bonjour. Papa s'il vous plaît aux habitants à Ngiringi. Oui. Ah, papa. Il s'est dit non, l'avenue Zaki Ningini. Avenue Nyanga. Avenue Nyanga Ningela qui on a vraiment maintenant ça va. Grâce au chef de l'État. On continue intervention. Papa bonjour. Bonjour. Papa s'il vous plaît. Papa comment on est? Kifuki Bantu. Aux FM télévision émission Misala ya Fachi. Alors to kiti lo na Nyanga. Papa est-ce que vous avez habitant à Ngiringi? Bon, nazali habitat à Ngirigiriti, nazali habitat à Selembao. OK. Camping. Très bien papa. Mais aux doyen quand même, au Iba qui a venu Nyangani Zaki Liboso, nani comme lelo. Un mot et pas ya Mokonzi Mboka, azolando pona nzela oyo. Kita que nous avons mona qui nous a congolais. Sentiment nous ani ndenge président le la sali. Banzele belé na Ngiringi mais précisément à tozana avenue Nyanga. Oui, vraiment, d'abord, nous avons plaisir pour nous na bino, c'est base à penser sur pouvoir ya Fachi d'abord. Les acquis les canisses les alliés que nous avons préparés de façon que na mekako ye bisaye na ba effort za kosala pona mboka. Yo papa Zolanda yo. Voilà, c'est ça le message. Bon. Alors, Nakoloba Boye, c'est une grâce de la moyenne à Bino. Pour la misala,
ndenge bauti kotuna ngai vraiment naza na esengo mingi et que mokolo libota azalaka mokolo libota kozala na susi ya bana na ye bazala malamu mpe nzinga ya libota na ezala bien lokola ndenge na précise nano likambo ya mituna ya balabala banini botusa aza kosala ça fait plaisir. Il y a plusieurs au baleki basali yango te. Mais kotala ke ye mwana mboka nde au moins toza komona boy. C'est vrai na kati ya bokonzi ya libota soit consort ba rumeur zanga te. Kofinga banini zanga nango te. Parce que bato joso baza ndenge moko te. Alors na ba oyo bakuyi koyeba kozala to na makanisi ya malamu nde bakomona eloko nini oyo mokonzi ya mboka azali kosala lokola ndenge balabala oyo kaka te vraiment babalabala tala ndenge mboka ezali kotambola. Alors vraiment naza na esengo mingi et puis oyo nakanisaki ngai moko te nabenga nayebisa lelo nazopesa na message que voilà before aza kosala mpona mboka tozala mwa kimia akontinue kosala yango abanga mpe eloko te abanga eloko tasala biso mpe toza na nsima na ye ata tomonanaka te mpe toza na nsima na ye tozali na nsima na ye bakobundisa bakoluka peut-être basala soki nini eloko moko mpe koresir eza te parce que ezali pouvoir ye na ye moko te ezali pouvoir oyo azali choisi depuis très longtemps et naza quand même côté ya bato mosusu nsima na depuis très longtemps depuis na Bic Rouge. Bic Rouge. Très bien. C'était le début. Ouais, ça a un problème. Il y a sende, maboulou partout. Batouandi magité. Où nous sommes aujourd'hui, les lots commis. Tu vas dire comment on a bango. Makamasa ko sala. Papa pona ba oyo bazolo bageno président de la République ça eloko te alongwa mais quand même biso bana kin biso bana Congo otuza awa na kati ya mabele tuzomona quand même message salam message nyoko pesa na bandeko baza ba ignorant baza partout dans le monde ba France ba Belgique bazo croire na ngote nazolo babo na uti ko loba ngona lobi que voilà je ne sais pas na ko loba na sens surtout le Kenya na sens ya religion donc nazalo ko la montée ya fati depuis kala na uti ko loba ngona Bic Rouge très bien na uti ko loba likambo ya Bic Rouge lero na zake entouré na bakal eloko pamba. N'est-ce pas? Actuellement, tout ce qui est donc voilà donc bateau wana baza un espoir. Ba critique ndenge nazo kuti ko lobaka zanga na ngote zalaka na partout. Mais bateau baza un espoir ndenge bo kuti ko poser une question makamita le banzela bota nanu pa itala nanu. Si mais ba ko lobalo ba katala nanu kasi. Merci beaucoup papa. Tout le monde toujours tamula. C'est ça le problème donc yango wana ba vraiment ça en arrière pensée. Très bien papa. Ba critiquer te ba mona to ko tout ça mosala zo mona na yango yo. Fati Zalawana. Patela kamera loba. Fati azalawana, Fati asala mosala, Fati abongisa mboka, ala na biloko ante loko mo pe ko sala ina ba bitumbao ba nini ezate. Très bien. Vainqueur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Après finir toujours continuer na biso ko zo ba interview pa ba imboka donc awa toza na veni Nyangara. Tout le qui déjà à Sosa, maintenant tu es au vers Birmanie. Chef, bonjour. Ah, papa, en tout cas, c'est très gentil, c'est bien. Moté, papa. Comment on est Pinocé. Ah, papa Pinocé. Vous habitez à Ngiringi? On a beau tamer en la Colia. Très bien, il faut papa Pinocé. Et c'est nous sommes comme le président de la République, le gouvernement, le Kanisiba, ça là, va venir précisément Nyangara. Et ça qui n'ont rien. Bon, ezalaki tellement ezalaki nzela moko ezalaka bien mamito ezaloleka mais à l'époque ebeba quand même mabulu bon ti muto osala ngo azalaki te ma président za mwana mabele azoki décision na osala ngo tosepeli ndenge asali yango lelo tozala ngo pasi mai na courant ndeto nde basalaki nzela mai na courant to na pasi na mito mais côté prince ba makadam ça va bien. Papa président Zolanda, un mot et pas président de la République pour ma candidature à jouer au Salabanzela. Bon, Fatih Beto Roumela, Zama Baxelo Mikolo. Salapé ba
bamilie mosusu oya mabe nzambe abakiselo mikolo asepele mosala osaleli biso na balabala nzambe abatela. Merci beaucoup Papa Pino aussi. Ok, merci Profina. Tu continues donc surtout comme nous sommes à Sosa to Kati mais tu promettre bino tu rejoindre là au ti na 24 donc tu passes musala et souki là ne place tu 6 là au dans le Zara première numéro tu bandi tu so continuer musala na biso donc awa to kende vers Birmanie. To kende vers Birmanie bino mo bozomona en tout cas tu so tamula très à l'aise. Avenir oyo ezaki boyete mais lelo quand même tout le monde baimboka bana ya nyangara bazana sengo bana nyingi bazana sengo mona le président akanisi bango na avenir nyangara en tout cas sengo za makasi koleka. Merci beaucoup na président de la République na musala o sali na gouvernement na yo biso FM télévision to lobby tokozala to relaxa bino partout musala zo salama car on to bandi lelo tout si ça ngiringir tout qui na ba commune mususu après surtout si Kinshasa tout qui na ba intérieur. Merci beaucoup toujours continuer car na l'interview na biso bandi ko ba en tout cas merci na président Fachi pour na musane zo salama kitoko maître. Ah bonjour maître kitoko maître na habité maître comment on ai Audrey maître Audrey ouais et c'est ngoni ozana ko mona ndenge président Sali biso nzela oyo ya nyanga bon esengo ezaki avenir oyo nyanga ezaki mabe voilà mais pour le moment tout monde Fachi vraiment asali mo likamoko ya malamu nzela yo sa magitoko ba masa pe ba sa nzela o vraiment ba sa misala kitoko pour te sentir pena donner épaisseur ya épaisseur à béton hein? Ouais béton ba tiango sur 15 épaisseur à béton eza 15 vraiment non vraiment béton eza béton on peut lenda vraiment makasi vraiment musali sa magitoko ah ça magitoko maître président Zolanda on a gouverneur de la ville message nous ko pesa bango message eza que président de la République amona surtout biso ba jeune très bien biso ba jeune to sala te chômage leki makasi na mboka oyo nga na technicien naza maître registraire donc awa eza sika na sala musala mais pour le moment na sala te parce que ba sala nzela na vandika ka mais soki président de la République message comme lié amona vraiment ba jeune biso ba jeune to la musala. Merci beaucoup pour le message. Alors un mot pour nzela o ndenge asali yango nini ko sa président Zolanda dans le cancer azui ezaka yango moko te asali ba movenda asali ba makanza asali ba venir ngiringir presque ba direction tout ba chaba ba sosa et continue ba nzela message ne ko pesa. Si bon surtout biso na ngingi a vraiment to bénéficier makasi pour banzela. OK. Eza ngingi bumbu vraiment to bénéficier makasi pour na banzela et okana ko na président de la République merci ebele à continuer ko sala misala na ya mboka alembate. Très bien, merci beaucoup chef. Merci maître. Merci beaucoup balandi nyonso FM télévision, merci na ba abonné nyonso ya FM télévision na conférence au PC biso na si boti kolanda biso ndenge to yakina elengesa tozu presque ba direction nyonso maintenant toza awa na direction ya Birmanie. Donc si malanga bozo mona eza direction ya Birmanie, misa ezo salama eza na chantier car na to anusaki bino ke émission oyo misala ya Fachi to tambola ngiringir mobimba bomo na misana eza ko salama. Alors lelo to baina on a venu Nyangara na commune Ngiringir. Alors lobby to kene na venu mususu loba to na venu surtout si Ngiringir après to kota ba venu ba commune mususu to su ba image donc to ça chaque commune to la sabino misala au président de la République azo sala. Alors surtout si ba commune nyonso ya Kinshasa ndesko to kene ba province to ba surtout na province nini po to ça misa po message ça ma partout na République démocratique du Congo. Merci na pasteur Jaika Fo pour na soutien na yo pour la chaîne Oyo. Merci na maman, merci na bana nyonso na Australie. Merci na frère Don depuis Paris, na maman, na bana so na merci na Dade Matoko depuis Angola, merci na Mamicho Matoko, Jean-Marie Matoko, Jocelyne Matoko, toka bandeko bozé belé obandaka émission na bino Oyo misala ya Fachi. Alors désormais bon de rejoindre misala Fachi awa na FM télévision. Merci na Profina na sima caméra, merci na trois frères ingénieurs Georges Mazi na wazaki na réalisation na assistance ya Fideli Lungenda. Toka bandeko balandi car ndenge na FC bino to tambola ngiringir mobimba Nzambe apambola bino bandeko soutien no malamu zaka partager émission, aimer, commenter, ba remarque na yo et aussi biso malamu mingi ko benga et ça la bien pour que bo me un peu ko orienter biso place to ko sala po eza malamu mingi pona émission na bino misala ya Fachi soki Nzamba zongi te to kutani à la prochaine bye bye.
émission na bino misala ya faci tozali awa pona kolakisa bino partout président de la république azosala misala na kati ya république démocratique du Congo.